TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube. Bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Toi qui c'était, ouais, toi qui c'était. Travail normal, toi qui c'était. Là, mon gars, ça le mouvement, ça le groupe. Alors, allez, ce groupe est ici. Et allez alors. Aussi la députation va boiter. Mais les résultat. La maman est bénie. Et si c'est ça le résultat, et gagner dans la maman petit succès ya ozo le kana butu bana ba ozo casting na balabala ndaka bamba ngada oui les deux en sous moi ni ba bete bamba tete merci grand frère. Le programme a marché comme vendredi, mais tout c'est informé. Oui, là où tu là absolument que là ça dans un côté art, il y a artiste. Et puis il y a la famille. On a beaucoup comme la famille. Donc on a le bagage déjà. Là où tu voyages, là même na loka qui pour là c'est là. Ça dit 14 jours là où tu Point Noir, Dolizy, Oyo, Kai, Fondo, vous voyez la Tati Linda. On a monnaie ma publication. Tozongi. Il y a qui j'ai dit bon, fallait que nous soyons Turquie. La tiki tati di ndo da kele no tiki na auto tiki na aéroport okay mara kele semaine okuna la nuit okuna nanda tokuna ngana tika na kunda na ose na do akende comme ça ya kele na no ko kopa ngo ya uniforme moko na plaza na yo kele na donc à ça kuna donc c'est ça donc non que Leli a na chant na vie non c'est là que album on a Leli album mais quand même moi c'est que album ça me c'est bien ngona tsake makama malonge c'est un album yo ka ya yembi poser je peux pas nous bangala na batetela toza moko monoko ngala boko mina famille na so vérité boko maya kolia ni kolonio so na ndako ko papa bangala ki privé na ngai ya kati on a lo ba ko bango so ba famille sako ezali famille ba masoko minene ngala bana obenga bango dernier masoko donc ezali on avait expliqué ngai ezala terre présent donc na boko mina famille wala bango na Dodoma ngala kisoki kotanga dia ta na weza libudo c'est ça to ko le famo on a scène na ngako ya mona na lobaki loko moko bana obenga yo mama sako te na obengo ya jani donc ya bana obenga ngablo pour moi so benga donc ça o ya donc c'est ça on a rien à faire c'est après merci à la je pense que tout ça là on a toujours une image pour nous en ligne de travail développé va ça bien c'est sans polémique maman ça vous pas aimer ta polémique avec musique à zola ta bien aussi pour moi il y a souvent moi maman ça na yambina nzemwe maman ça kena wala bana poto balelia ça Zaki na mina nzembwe mokili mama Zaki
donc on a olinganga na yembaka apesanga yo kosala nzembo mbunda te oyimba oyembaka bien nabiyazaki batéâtre pa olikobimisaka sukuna nabisa 3 personnes pas lisusu bame mikolo tati lindo sava bozokeya sasa nasila kokisi ye histoire esesi nakokisi ye na suka o ngana yebisaki nzambe asuke akoki wana onga ndoki ndoki na molimo ya nzambe donc o ndoki asalaka me alakisaka mwana nyonso te obomba ye atikana baninga mosu bavandambo wana te to nana ngamo viesela otoloba biso droit te eza kolinga mosala kisi eza kolinga mosala na yo yo longwe na ndako na bino ozalaki na matanga ya sona moto kofela nazalaki na matanga no nalandaka nga na moko nyonso naomonaka baleki kosa teatre tutaka so bamoninga na linganga mingi olinganga mingi tekela mibali na bango te grand frère na bango nazalaka so naza na mbongo na olia na bango nanga vivaka mbanke wana koma nzambe akotika akotika ngai te nayoki nzembo namoni na wana lindo na tele na te nzoka ne mwa soso so azovimba na nzungu azokovimba baping-pong nazwi na bakoko nazwi bakoko bakomba bakwikwi doki naza na bango bamabe ya mbila tale tele bayenga batu bamama nayosala yo sikoyo naye nabimisa deba na batopa dona kanisa bango te bavanda nivo oyo bango mpe bayebika mikolo baye babimisa te bango bayebi na ntenga ya twati kaka ezalaka marke yango nalalaka mpena nzala 2 semaine nalali na mabele madame nanga na mbeto nga na se nayebisa nzambe na bino naye nabimisa mosusu mpo nga naolona mpo lobi nga na olemba bango baobikisa baoyanga apoya boye obimi lobi nango nokomi kofinga baoya ngai bafingaka mpenza te nayebi te ya moto na moto aza na éducation biso okoli na bafamille ya pauvre ya kosala wana bino ya rien mais bundi ti lelo nazali lelo famille vanda famille ekoma famille balosesemo babaka ndeke so ofingi nzete kebo bolala wapi bafinga nzete te ngai nazaka bana problème oza moko mpe babaoba ya théâtre na biso c'est vrai mais toteka opengele mpo moko atobi lelo oyo ya saki akei nasasi 42 ans de carrière ezosala mwa mpasi eloko te so okufi bon toye na bafleur ya minene médaille ya titre costume balosongo asala boye tokomi kotya baimage no ya série wana oyo masolo wana te neti mwana nanga mobali moko azolandaka nga azolanda mpendaka asalaka napekisaka ye kaka nga bieloko malamu epa na yo donc ezali oyo naoprépare ezaka classe so obi tokende na mosala oyo eza mawa mingi mpo eloko ya ti donc soki bandi obeta masolo ya baninga banda baivoirien bani baleki biso rien mais eza mawa mingi okobetaka masolo so kengola mboka wana biso voazanga mwa mingimingi natumaka nga na yoyi natumaka na nga le msonga moko na bisika madame na kaka wana betaka mpe une semaine omona baninga oyoka na soni opusaka pembeni na ye mais donc eza mawa yajaka lobaki eloko bilero nayali bapianga eloko moko nangaliaka na bonoraka nga sikota ye moko bato mosusu donc neti kaka donc ye moko buto donc tolingaka ero tozali bakepe biso garde corps oyo botyela ngai natambolaka nga moko mpona ka problème garde corps garde corps ya malamu yaka nzambe tabatelaka biso donc olali ya ntongo olala kolamuka eza habitude te so alali akei te mais soki olamuki eloko ya liboso okumbama na makolo nao yebisa nzambe kenga aza eloko te liboso nao yo nde donc on comprend donc toza na eloko tokopia nzambe mpena eza te eza kaka merci oya opesa biso pema wana donc bamisu mpe lelo totelemi nga nao baolela bakoka totanga kotambola kaya gimario nzambe asunga ye bato bake publie gimario akufi moto akufi na ye te bozoluka ninga liwa mpo bozwa nini makambo nini ezolobanaka akufi te akufi te gimario akufi te nayebi te bato mosusu baokaka elengi tokufa nayebi te c'est pas normal oganye nini akufi nete gimario akufi te ata ya sele tuna ya lelo gimario akufi te
kolimbisa oyo alobaki ndenge wana ezaka kolimbisa kaka en tout cas nasepeli ozwi nga kotelema me nalingaka tosalaka mpena tosala me tokosala yo oza yanga yo ozaka ya pale mpena oyebaka mingi chambre nanga oyo omemelanga kamera na chambre mbeteyaka ya kotoboka nde grave mama mezengolame mama bana na mbele wana lelo ayebi kaka bie bika mutaki banda kuna te ya foyi na osala na ngati kende kuna yokokaka kutu koboya no te oboya no Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est ça Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kangi Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, Papa, continue suki. tu n'as des fils. On continue suki. On a comme si on a pas papa. On continue suki. On a suki na papa. Continue suki. On a suki. On a suki na papa. Maman, akati suki ndenge nini? Osali produit nini? Maman nangai, tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la dans société. Et quand il est de combien ngai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti, j'ai une fille le polo qui le lebi pour le sala suki. Donc quand singa. Nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty,
produits 100% naturels pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-guinadiso. Et là, on a eu Bissayo, qu'on s'est laissé faire, ma bonne amunguna. On a tenté mingi. Nalali, nzamba tali singelo mo pour la bola munayo. Naibi goza bande on a pote. Semaine oyo, tout ça lundi, avant tout comme samedi, on reçoit quelque chose. Amen, papa. Quand on date, on est dans une Bissayo, semaine au kaka, avant tout comme samedi, on reçoit quelque chose. Mais mbongo yo kozwa. Bomba 10% pour l'Anzambé là. Oye mutu afungoli ndeko na mutema akenda poto na mbongo na yo. Mais ça fait un moment donné abenga kayote na peut-être son zoko son nazolo. Te ozoko sa te papa. Ezande ngona. Nzamba talisinga. Bible elobi na biso ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Donc ça veut dire ba problème to za nango. Atezo tungisa biso topesa ba posa na biso wana epa nzambe. Moi je sais très bien que ozwa kiter ko bonde na nzambe na yo pona souci ndeko na wana. Au même temps apesi solution na ye. Donc zala vraiment na komi kitisa ko banga te mais oyo nga na yebisio na bi ke nzambe na nga likola oyoka et puis akokokisa ngo. Nazara na difficulté moko difficulté na ngezanini. Moi nzambe banda kala asala ka kata mabe. Maman on peut se exemple apôtre Paul. Avant comme apôtre Paul azaki Saoul. Azaki mobomi ya basala nzambe. Mais kaka na mabena nzambe ta mabena été azuye atie asa parmi ba apôtre basali musala makasi pona kobikisa milima bato. Eza kwa biso. Peut-être nzambe ata iso to tambla ki mabe mais si biso nazo pas pourquoi. Et ça nga pasteur nazo ya awa nazo ke mutu mabenga pasa na pisi mbote. Frère moi za pemela bi oh passer ndeni suki mabe mo ne edingwe. Kwa firi ya mutu ça eloko te. Mais nzamba talaka eloko atekata mutu. Amen. J'avais eu la chance ya okende Afrique d'ici comme ce temps ça moi muke. Mais je vis des serviteurs de diaspora là ça bilo mato imazon te. Même aux États-Unis soko otalika ba kultema na bango okoloba o nani menso comme nzamba sala kana kantina ba. Donc on comprend vraiment la personne ça même merci. Na cause vraiment kilométrique pour na za ba visite musu familiale na sala. Na ngana bande pa na yo bona kemi. Et pas bande musu mais to bonde là. To bondeli nzambe to pesio merci. Nzambe to pamboli kombo na yo. Yo muto bonsa qui rencontre oyo. Oyebi eloko zoko tungisa mama na biso, oyebi ba penser na ye, oyebi ba besoin na ye, to nyonso na maboko na yo. Oyebi makambu ya zo kanisa pona bolamu église. Salela ye, sunga pe libota na ye. Ba epe mingi baza ba problème ko la ye, sunga pe batela bango. Pambola nga pe na zila retour, na tambula nga moko te na sala ba ange gardien baza zinga nga na kombo kitoko mwana Yesu Masia, trobi amen. Amen. OK. Vraiment, maman, n'a dit que tu vas faire mon consus. Ok, c'est pas mes athées. Ah, ok. Ah, merci, maman. Merci vraiment. Tes problèmes, vraiment, merci. Mais on a un numéro dans la on a un problème, moi aussi, le problème est allé comme ça. Merci. 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 Bon, merci aussi, la bien. Lotika kulibisha ngai. Papa mugomono ya isubo. Lotika kulibisha ngai. Papa bangwa ibobenga ngatana ati bobenga ngai. Voilà, faut que tu aies carte. Tu as crédit. Maman, tu as mon numéro à sa page. Maman, tu as le logo. Comment vous savez le numéro, mon boy, 666.
On a une sundiata. Allô, pasteur. Papa. Chenette nanga bungi, chenette nanga munene na utaki nango Dubai na somba ki kuna trop cher papa nangai. Na sima na yo kaka chenette bungi bana natuna oyo natuna leki nanga azo boya penza. Ka tonga na kei. Samba. Nalobi ya koza makanisa mabete nzamba ebini na osala kati na biso siko papa ngani na so décision na kende na bango papa kopo la di kopo na njili donc au lieu que ne pas sur la di kopo wana okene non mwana nzamba kotaka bandako wana te tozala nganga mwa leki banganga nyonso ezaka nzambe laissez-moi le temps nazo kota mabonde na totia sujet de prière Samba kaka na kulongwa leo kule ndeni ni bungi Samba makambo yebite makambo nini yibite balume ke bayibi kaka koyeba soba eti makambo ya kopo isini koyena kene papa sika sali pasteur yana masema bakenda bakufa katikala na susi na mote kozanga babotimo na mokili ya londelikama Lobi lundi 12 juillet ndenzoto ya Papa Kuchi Kinkela Nathalie, père biologique ya directeur ya programme ya de la voix télévision Rabi Mavinga et bimaki na morgue ya hôpital général de Kinshasa ex mama Yemo. Après destination na cimetière ya Mingadi kuna esika bayaki kotika nzoto ya Papa Kuchi Kinkela po epema pona libela kolela mawala motema nde ekaraterizaki bato oyo bazalaki wana. Prière libondisi epai ya berger oyo ateyaki biso batu oyo totikali tobanga nzambe po jugement ata nanu ekomi te kasi liwa ezali na yango toyeba ndenge ya kotambola po ete yo yebi moto nyonso kati na biso mikolo nde na se na moi oyo ebongo mpo na yo nzambe omonaki ete mikolo ya papa ekokaki tala ntina osepelaki ete mosali na yo akende kopema. Oui, c'est vrai, awumeli mingi na maladi kasi nzambe epai na yo omonaki ete ntango ekoki okende kopemisa oyo ezali mwana na yo tondimi mpe totatoli ke yo moto opesaki biso papa yo mpe nde ozwi ye tala ntina seigneur totiki nzela na ye na maboko na yo tika ete bisika oyo obongisa mpo na peuple na yo azala bien akei enfin que seigneur jésus oyo nyonso ekoyaka mikolo ekoya encore une fois biso tokokomisa yo. Inconsolable Rabi Mavinga oyo abungisi papa na ye na pasi na motema. Rabi Mavinga aleli otalisinga seya Ba témoignage et salemaki, enterrement et salemi. Vous avez réellement instruit les petits enfants se posent des questions. Mon père est parti. Pourquoi il est parti si tôt? Nous avons dit que c'est pas si tôt. Il est parti à 80 ans. C'est
Merci pour tout. Et Sengeli koyeba ke papa Kuchi Kinkela Nathalie akufi atiki veuve na bana pe bakoko. Ba comédien oyo bayaki ko assister Rabi Mavinga oyo akufeli papa bango pe balobaki na micro ya BNB magazine. Ouais, on peut ça y est, très sincère condoléances d'abord à la famille biologique na ye. Courage à mon mobile parce que soyez les bienvenus dans le monde na biso ya ba orphelin, c'est-à-dire les alakaboué, les amena pesaka. Voilà, c'est-à-dire à la courage, biso ba tout telemi. Totigali, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Vraiment, mes condoléances à Rabi Mavinga. Courage, Angela Bissonyonso. Donc, à Tato Salindengenin. Donc, ça, quand on a Bissonyonso. Bandeko ya église centre évangélique de la foi en Christ. Oyo Rabi Mavinga a azali mokambi na département ya presse bazala kiwana de la foi sécurité P bazala kiwana de la foi TV P bazala kiwana représenté par ba cadre P ba agent na bango sans oublier moi si ya évangéliste Jean-Paul Mayata maman Rita P azala kiwana depuis morgue ti na cimetière ya Mingadi bona kolakisa bolingo epa ya ndeko na bango pe mwana na bango Rabi Mavinga. Yango pe ezalaki justifié na présence ya Gasef oyo ezali orchestre ya église centre évangélique de la foi en Christ boyoka bango. Évangéliste de Ningonde, Yepe a édifié qui peuple dédié Oyo, Bayaki ko assisté Naba obsèque ya papa ya Rabi Mavinga. Bible Elobi na Matthieu chapitre 5 verset 4. Bienheureux sont ceux qui pleurent car ils seront consolés. Biso, équipe complète ya BNB magazine et Longona Cordon Baudrikanda to présenté ba condoléances na famille Mobimba ya papa Kuchi Kinkela pe na agent na biso Rabi Mavinga autre Madi Mosakoli. Mon amour, bébé. Ça va? Ok. Comment était ta journée, bébé? Ouais, ça va pas mal. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. J'ai tellement travaillé. J'ai pas mangé depuis le matin. C'est le déjeuner. Non, j'ai pas faim. Nakuti be porter au fungama nani bolzim dabimi il faut obendaki matoi soko bimi il faut kanga yo yebi se mec no wana na servi yo alors oui serre-moi s'il te plaît je dois manger allez ouf je dois manger na sole pe na fiston basende FB international aza bien moi sina utai ko botati N'est-ce pas qui est? Eh, apporte-moi un nom. Maman Nathalie Zeko. Apporte-moi un mobile. FB International. Ah, mon bien. Agence assure. Pas piston. Agence assure, très sérieuse. A combien de banques 4. Mais c'est quand la 5e au Pesangando. Bien, non, 4 déjà, c'est une grande famille. Bango a apporté 4, une grande famille. Oh, Bissowa, une grande famille, il y a 12. 4 grandes familles. 4. Ah, c'est ça. Papa fiston na mabandeko. Oh, c'est un azai célibataire. Oye boina ndabu ale. Yo moko msoke lugelo ya bolia. Koanga, soye zatali dendo. Ah non. Libaliza bien.
Oui, Nazareth. biso kala ezalaki opepi kaka boye wana so ezi moningo ofoli maboko nzala so ezochauffe c'est ça yebisanga na opa fistongo mwasi na ye mama natali c'est quoi mama natali abimi de l'hôpital abimaki aseli yo biloko nyolingaka dongo 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 na mbiso. Éternel notre Dieu, bénis ces repas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Debo, ça va? Debo, ça va. Bon appétit. Merci chérie. Merci. Donc là on a beaucoup ouais, na monti na ouais na baluto à terre. Les gombo. Et ça blom susu na français comme on a usaka passe. Ba tu ba misana moté. Tu vas bien au bolax na ba moko. Les gombo. C'est bon. Chérie, Rabi, tu pleures pourquoi? Non, je pleure pas. Oh, je pleure pas. Tu pleures? Parce que les Rabi n'a pas eu la Rabi. La pipi, t'es Rabi. Oh, mon amour. Bébé. Tu pleures pourquoi, chérie? Hein? Tu manges en pleurant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas que me choix. Oh! Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Il n'y a rien. Rien. Que je te donne de l'eau? De l'eau? Non, non, c'est pas important. Nous bien, oui, mausolée. Je m'excuse, je m'excuse. Rabi, tu consens à boiter? Je m'excuse. Chérie. Mon amour? Bébé. Quoi? C'est sérieux ça? Rabi. Bébé. Mon Dieu. Rabi, tika non boy, tika non coller là non boy, t'es lié la kimia. Tu te dérange pas, tu te dérange pas. Non, c'est dérangé, t'es aux olés là boy, vraiment. Rabi.
Merci. Delo, chérie, delo. Maï. Maï. Non, non. Rabi. Yango boye nzambe na ngai. Doucement. Ça va? Mon amour. Bébé. Ça va? Tout va bien. Tout va bien. Quoi? Merci. Merci, merci. Merci. Mon Dieu. Merci, bébé. Merci. Merci, bébé. Merci. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV